siko azana koma c'est na soza maladi yo bandi ko sala et puis vidéo ngo salité ba tebele ba ko kotala ngote miyoyi maya misu ozolela en désordre mutu akufite akufagite lo c'est congolais akufite azana koma bazobela yaki sala vidéo akufi siko pourquoi mais bino YouTube créer ba base te biso YouTube to créer ba base mais na ko comprendre grâce mise comme na problème mutu yango moni pe chaîne ne kita et beta shit libre ok bimisa maya misu na miyo ebele bongo oh et puis on est là ya na ngana linga kayo mingi mutu akufite oui mais nous sommes tous là on peut tous appeler na moi respect ba to balanda obi ke asale loko ba ba ke kosa na kufe ba o balinga parce que obi ke muto ya leli wana obi ka muna pela ke ya linga ra te nga pena sona zaki loris la congolaise le quoi biso mbaito wana porte na ngana porter plainte Obi vidéo on est tamboli na combien de pages Facebook. Ma ça les publicité comme na eva. Asale les publicité ya kokufa. Obi loko Bercy mona longwa pa wase quoi. Pour kosa ka kufa ka. Bonjour, bonsoir, balandia cleboa.com. Maintenant, on va cleboa.com. Dans mon maman, on va appeler ça confiance. On a gâté cleboa. Merci à toi, Pichou Mangaya. Et ça l'a bien. On va Pichou Mangaya. Je profite à dire un grand merci à tonton de la nation, l'homme invisible. Lobby à mon anati masala mam ou bateau à mon anavasalaka. Merci à toi. Merci à l'équipe technique. Nous travaillons dans un journal. Derrière la caméra, là, je vois directement Marquis. Marquis Azobé, la régie finale. Luana, Amport, garçon Silim, je vous salue. 100% Star, il aura toujours présenté par Dieu merci Mbadinga. C'est la première fois que Yambaye na platine 100% Star. Na Cleboa, na bikina ito sur la marambo ebele, to ça pe ba analyse ebele ba question mi ozalanga ba réponse ozayaye. Maintenant il est sur la marambo ebele en tant que chroniqueur, en tant qu'artiste comédien, mais là on en recevoir en tant que chroniqueur. Pour marambo ebele to ça ba analyse, j'ai beaucoup cité à na bikina ngala nous a invité na ngate, na beaucoup cité à réalisateur na ngala na ma caméra Marquis pour moi déjà invité na zane. Mon drapeau, comment vous comprenez déjà Izanani à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Dieu merci Mbadinga oyo ya Odile Manzaka tala banda ka libanga ndoka nza jomo ya poto ke jomo pas ambinga mais or que jomo to zakani na bakinya wa grand soldat asala vraiment musa ni bien merci beaucoup na ba abonné tout ya Cleboa Jerry Kobetox moi na mboko apporter drapeau Congo na nzoto ye wazawa mituna ya yo bi anoza yanga parce que ngana kotika ko ba mukolo TV ko bonga na radio. Merci beaucoup, merci à toi Odile Manzaka, moi c'est Nzamedi Daramba de la presse congolaise de ce pays. Je te salue. Élisée Bokota Sten, Neni Basango ya coach brésilienne, Mimi Chike, Vababi Keba malade na kata François, Kobi Marabi Maramwa, Troté. Merci à toi Papa Guy Janon, Nabiki Mikolo, et moi la kata Palais, Deko Ibanda Merle, comme Nabiki Mikolo, moi agence Okesu, Mikolo, te, pour na dire merci Mbadinga, Ngape na Kanyika Libumu, Naozi la Rati, Makamo Erosi, la merci à toi Merle Congo. Tout ce qui m'a montré, tu as été fait obligé. Comment va santé? Santé Zakitoko, tous vivre dans le système ya keba pour mokilo za mokila nzambe lelo bola muki bien lobi bola muki mabe et santé za normal. Santé ça normal ko yoka no lelo to la muki bien lobi to la muki mabe oyebi lelo oyo monde mobimba iza un peu non c'est même un peu ça na mawa lelo ya maladie comme biso zo courant nango. Oui, nous sommes au courant de la maladie, nous avons une maladie mindele, bazo sacrifier bandeko na bango mindele na ba noir parce que so talango beza maladie mo be uti na monde mulili biso ba moni ba biso toza bana ba kimpa vita bana ba longo donc tout monde a dema ka musuna musika maladie eza maladie mo sirène mo boye comme on est échappé ce qui peut annoncer déjà selon la prophétie que maramba boye ko salama mais bande on a biso ka ba tomi batela kaka nazo pesa vraiment ba condoléances na vie nga Charlie Kinkela wa autotika biso depuis libanda mboka akufi na maboko no oyo ya coronavirus et puis na ser na biso Loris la congolaise ya kufite yes qu'on a zo baka ba bonne guérison parce que au moni les longa pena coronavirus na Congo na tie barrière
ekotika la kokota te ekotika la pe kozala te Maman Zolo oyo eza mboka fumuki mbangu oyo eza mboka fumuki mbangu makambo ebele sala mala bamboka ebela baninga eboma batu me na Congo ebomaka batu te na Congo to continue à vivre nzamba yokela mboko ma to mona ade passe nzamba permettre te passe monsieur baksa monsieur likola passe jamais. mais je ris tant Zolo ba ki roktira okota te que le torom déjà si je trompe pas que selon koyoka ba dire ya ministre de la santé koyoka ba dire ya ba tumsu so toza ba mboka ba konzem so ba lobi torom déjà na 17 personnes au déjà ba na mabokono wana comment yo lobe kota te wana match à radio ba lobana awa coronavirus ezati ekotika la pe ko boma mutu te ekotika la pe ko kota te parce que fumuki mbangu abima na mboko pour Afrique mobimba mais mboko lokoza mboka fumuki mbangu mboka ya balongo coronavirus ezati omoni ba 18 cas ba 17 cas wana ezati so na ba o déjà ba kangi réputation na bango etamboli ba sali bango bongo yo ko lobani mais na ba o de ba kangi réputation na bango etamboli est-ce que ngana zo tuna nanu bokono na coronavirus et bomi ba chinois belé kuna jusque là na éviter ceux qui chinois bazu déjà ba disposition to bazu ba kisi nango peut-être ba yo on a retard bande ko ba kufi mais si ko na Congo awa e ko koma air nini kisi wana tisi ko kisi wana ezati ba sala kaka o muto ki muto na ma fièvre na mo kosu to ki na mo koleka libumu yango na coronavirus yango te yobi combien de tozalaka to ala ba maladie musuto kendaka na biso peut-être ba malaria vanda ba typhoïde de vanda mais muto mono kosoli boy o coronavirus donc coronavirus bongo comme ça on lokola à la mode moboko et ça à mode côté côté sa tatouage côté chaque teinture nde ba comme ça coronavirus mais ce que ça pona bongo coronavirus awati et osuka ka bangambo ezo suka ka wana au sein la internet obi que internet le za yombe na côté ya président Fally Ipupa handicap la merveille ba pandisango ya groupe na ye bazo kana vraiment te aux 8 ans yoka ba voice o nana boduga daoka ki voice ya Ken Piana d'abord nana boduga nenga zolo bana Ken Piana nde balobaki o batonga ki président Fally et il paraîtra longola ki komba nana boduga na Ken Piana na oka ki ba audio wana et nana boduga yeko lobaki ngana yebisaki yo bongo ayeko démentir ango et Ken pa yeko répondre yo moni ngana lobaka on nenga mabete yo ngo kena nga bongo nenga nini lo balanga tout ça eza nini lelo ngana otala nana boduga Ken Piana bokoyo kisa nani soni bokoyo kisa Fally Ipupa parce que na kamu susu wana bako seka moto boy baka ko bomba ko soto na biso boza bana tata ngoza nani Fally Ipupa muto bo pona bo servir nani eza Fally Ipupa mais na kamu boye bobani mama makamba kofundana makamba kolobana boye bino na bino bana tata moko mama moko ya moninga na senga na ba leader na biso Fally Ipupa je ne pense pas que baza ba journaliste na privé non baza bandeko o basala ka musala bien alobi ba accompagner ngai mais na Congo de toyeba ko comprendre makambo te baza ka ba journaliste na ye zwa bango lobala bango boye vanisa bango lobala bango bo travailler kana ngai biloko ya bongo ezonga lisusu teleti ngaso na zaki Fally message yo pesa ngai so na zaki Fally Ipupa nenga na vandisa nana boduga Ken Piana parce que bango mi balene ba swani na ba audio wana koyebisa bango ke bozo servir ngai ce qui penga na memaki bino parce que boza na buzz na poto boza na actualité po kobuka na te nanda boduga na poto ayebani Ken Piana na poto ayebani prévané Romido Mundibu omoni ndenge bercer gangaki lelo ngana lobaka nini internet oyo ezala ba télévision musu na Congo esuka na ba maya kalamu internet oyo eko panza biso mabe donc Fally Ipupa vandisa bandeko na biso mbalele tinga na teke on a ki soni makasi donc ki soni makasi ya koswa na batu mibale wana c'est pas bien siko bozo sonela nini na ngambo kuna bako seka bino babitala bato ba craquer poto tala bato ba sali boy OK so tali nana boduga Ken Piana bango mibale baza ba responsable o lelo bako kene pe poto na nenge na bango pe bakenda kango pe peut-être ba voyagera pe ba mboka mususu est-ce que lo bino boko soigner les apoto héros peut-être tala makamba coronavirus to tourment tala makamba nana boduga na Ken Piana mais c'est là ba dire ya manika lobi ke na be misomo Ken Piana ya mbaki lobi Ken Piana yo zo ebate non kene poto nana boduga CP la kité yango ma ko mobi mais ça cause na résolve ba blora bongo po ba komi ko luka routine na ba voice manike aza ser na ngai ya bandal mama ya ba
Prince Babia na Jonathan Kadima mwana ba mama omoni biloko na soteloko boma biso ezanini na yokaki balobaki basalaki boye ok nga soki nazaki manike na koboma moto manike pe aza na F victime na koboma moto c'est pas que na loba so makambo wala ke na boduka tongaki asalaki boye te totala pe ba âge moni ngara comme lemba na nga délire na komi ko lemba na tokoli déjà moi na nga le 20 mai azoko que ça 20 ans Aïcha Bampeledi de to ke na délire ngoti wa faut batu batala biso ba bazoba te même si balingaka biso bongo na ba délire ngo mais ata ko tu film yeso pe silaka Mobutu pas kenda Kabila fils pas kenda Kabila père pas kenda to komi siko na fachi béton yé pas ko leka nyonso ko leka nzambe nembu champion de bati Kabila ko neza soni pona F victime na wambona ba osana baloba ki basala ki biloko wana ngana yebaka ngona équipe nationale équipe nationale ka moko yo ya bino yo soki équipe nationale ya biso te ba junior ka bananga te na ba oya ba loko équipe nationale ya ba journaliste na bino basala ka wana ba mama Sylvie Bongo baba équipe nationale yo ya bana na bino ya mikio yo basutukela ba kechi na ba ndako bien wana banani yo équipe nationale de ba journaliste bazali na bureau na bango na ba chroniqueuse ba Karim Mokonzi mais il faut le babande ba collègue na yote tangi kombo yo mto tangi kombo na bango donc équipe nationale na ba elaka biso idéologie batongaki balobaki boye na ba voice talaka mutu ba lobaki bazana 54 voice na ti le loba bimisaka 3 wana nani tangi kombo wana tangi kombo wana baloba bazana na 53 voice na ye pas John na ye ex John na ye comment ex John maître Sandy comment na fifisiwa je te sali comment na fifisiwa te namona mutaomo le bla makamne fifisiwa mais comment na ye ba comment ko sala attaché de presse na ye la te po bino maloba na bino mais muto tanga pas zara pas attaché de presse voilà donc ba on est ba kina habitude wana ya ko tonga ya ko loba yango moni ti lelo ba panzana et sika bana tata moko na mama moko bozali ko swana ezalaka ko bunda ezalaka mais bobongisaka bongo te boko ko suka loko équipe nationale et Koufa mais bimisa quand même ba leader il faut on se le dise leader ni ne bimisa leki chéri toza ba lekechu leader ni ne bimisa bango nyoso tu baza bakala na biso basika na bango Jerry il est surtout tie awa lekechu to tie yo nana otala mamakasi na ndeni na YouTube siko gera kota western te gera lia na musalo te gera futela ndaku te na vanda chez les parents mais as patron mutu wana zolo oui as patron moi aussi yo bi combien de chaînes ngana teki nga teki tina ba chaîne ba 4 ka charge te nana matériel na ngamoko ngana na matériel je suis caméraman monteur nana matériel na ngamoko présentateur et puis mutu maboke peso esimi maboke sur esimi pété maître garnisseur na sala fauteuil bien et puis il est pas ça parce que petit wana zotanga komone wana nani be petit wana otangi komone otenga lekechu petit asa neki nanga ngana na lingwele na lakswango ibo za muto moi age nanga ngam ni petit na TV asa petit nanga so aboyi ki petit c'est que comme problème susu to comme age moko bino bino mibali wana za petit nanga bino mibali ba jeune frère na biso ba yena sima na internet na sepela musani makasa osala musala kitoko so ngana sepela so repesa ndeo na mobile message lobaki ndeo na mobile boy kena komenga batu ba petit na TV olinga ko za problème ata en face na obenge petit na ndenge nini ngamu tena ninga za moi 79 est-ce que les questions za moi 79 papa so na benge petit ça ninga et puis manga makoka bino mtu boye nango ngana mona te papa mbaleki na TV ba bi wera petit wana wera bude te ezaka bino ba yaka lelo olingite ba bengo petit ko masteti ko mo liambe bolo kwa mbebwe limwa olingite ba bengo petit jalo ba ketchi na bango ketchi nini ça ba koma na ba ketchi papa tout est vanité yo le kinga na ketchi wa ngala leki na moto wa tout est vanité ba ketchi ngo pe to mona esika ba kenda na ngote ba suka na ngote biso tout wana ba ngana nzela moko o tabo lo na rezo mama odile banzaka lobaka tango ba o kenaka ba o panzaka mbonga na o sombake lamba odile banzaka yo lisiko lobita ya o lega la mutu yo lega la moto lega na moto on se comprend biso to ya to respecter moi mona eloko na boya na ba jeune frère mususu ba sala musala bien mais ba bungela kande ba vie na bango ba banda musala o moni ba biso to envie musala ya ba ndeko musuku to zane age moko letinga matika so so tena age boza moi mke pa nanga mais na benga ke mon papa
Parce que parmi bateau babanda musali boso mais so tena âge ça âge mon ngate mais non aura kai mais ba petit mususu balinga ko bude biso po nini akoma papi qui vendende akoma na catch akoma na boye akoma papi qui vendende ngali ngo posita ba ko internet et internet baza ba PD neti nani bino ngo bomba ngo po ni neti nani na otanga ko mote euro promotion euro ezaka coronavirus to otanga ko mutu oh na comme na Congo te oh na comme na Congo te. Merci beaucoup. To qui la soirée de moi ambiance émission. To mo qui la soirée émission. Jeune frère nanga ça musala bien les ketchu. Collègue no pepa, il y a un patron. Collègue nanga aza patron. Patron qui parle nango te. Sauf que derrière 3 personnes on appelle patron. Malheureusement il y a tam mo futa. Te ngapi na futa batu. Na chaîne nanga. Mais Katalea ça na chaîne nanga mbutu tiva ça. Nani Katalea. On a bien été. Pour mes até bo batu surtout ma mukilo fo ba yebiga yo. Badino so ba yebi hotel. To kesi ko na Barési. Baza ba jeune frère ba yesi mana biso. Ba sa musala kitoko. On a équipe nationale. Barési pas à l'équipe nationale. Na tout l'année là bango. Non, Barési à l'équipe nationale. Na tout l'année là bango. Je ne pense pas. Ba sa la musala olingi na tanga sunani. Dieu merci Mbandinga. Asala musala ne kitoko. Abanda kala. Merci à toi mauvais Freddy Akimbe hein. Merci. Ba Freddy Akimbe ba yana simana biso. O Freddy na simana ngati. O mesko bino bolinga la vérité te. Papa Nabiso, Matika Songotune, Gérina Fredina Elbos. C'est mon ami, Freddy Akimbe. Bonjour. Maman Kofa Kimbe, la Belgique, moi Palin. Adam Suluzolo. Massananga, mais Bayana Simana Biso. Adam Soana, raison, pour Yazari pas Khaled, voilà, on a raison. Yazari, ça théâtre pas Khaled. C'était ma casse. Il y a Yebi. Yayo Betty, c'était ma casse. Bon, ce que Freddy Akimba Outa Wapi. Bon, Freddy na Matina, Adam Sina Banal Bosso. Na lobby, hein. Ngana lobby Freddy au lobby place à Outa mais Adam so beti c'est à Outa. Freddy na bika Outa na moyo bera maman chronique na bita ça cinéma. Zana ideo. Au moni chronique c'est l'art de parler. Ke bana kenda moi mukeina. Chronique c'est l'art de parler. Cinéma même yo nous a seulement encadrer moi na moya moi si. Obi que so outi na théâtre a personne mutu passe pena makasité. Mais oh ah tu basé belé au ba outi théâtre. Kasi yango na bitiko oh outi ndaku. On a son caméra mais mon théâtre les caractères na caméra et puis des actions coupées vous comprenez so azu ba formation moko accélérer mbango on a facilité mais muta uti nanda ngana zaki na mwana mwa uti pick hour pour ça la kaka chapeau c'est tout un problème. Anya Star na bi ke ya uta ndaka pesa mtu passe penalty Anya Star c'était sali azana na Turquie hein te ngala biga msala te na mona ke na Turquie wana vie privée na mami donc so comprendre mwana mwa uti a pick pour ça la chapeau o bana ifasiki ba benga annonce. C'est tout un problème. Mais ça va petit monsieur outine théâtre moi c'est ka annonce zaboye des annonces zaboye sous question zaboye à comprendre facilement. Mais ba monsieur baza tout passi. Bon te na biso rigueur te pour ni bata maboke. Baso comme ba chroniqueur. Ngana mona ki Joe azaki nani comment nani Tyson. Akoma Katia na comment les États-Unis ba télémela été. Quand na Congo les gens mal intentionnés. De ba télémela rabato. Donc c'est pas ça. Nzambe a kelibi so na ba l'homme c'est ça inné. Dieu merci à part micro. Au moins on a l'homme bobota ma na ça inné mo exploiter quand on mais tant aux occasions on exploiter on bana moko. Merci beaucoup Nabi Keto OK moi là moi on a chité to comment commence. La lettre moi c'est au Grâce Mbizi. O tu na ngote. Ça lisuni. Grâce Mbizi mon ami tu naka ezaka milimo mabe ezalaka des moments à visiter yo ou bezaka nini. D'abord, grâce à Mbiti Brazzavilloise. Aux Arabes Brazzavilloise, tout va bien. J'espère que nous avons besoin de le bangoter. Et puis, nous avons ceux qui mis ça tous aux Arabes Brazzavilloise. Non, c'était pas. Mbizi, Niki Maserati. Fille, moi, mon argent, mon nez, mon basale, Sirgé et Simba Teboy. Azala Mukeli Kolo. Ah, on a besoin de club au finga à terre. Bon, on a fini. Nous avons détaillé mon tourné Gaza. Fille, moi, Salaka. Ba émission so teleminga lobela makambu ya kofinga boye ya ba politicien mukie na se mukie likolo na se azaka afongwa maboye alingwa sa mingi ba video ekanga maboye comme on Niki Maserati alobela ka politique ya Congo mais elle est Brazzavilloise. OK na Brazza ba ndenge ba na prison ba dabira ba na prison fala lobela makambu wana ya lobela ya Congo. Donc grâce Mbizi boya 3e nani 3e nani kasi yo na otanga ete Grâce Mbizi on a yebi premier Niki Maserati, 2e Grâce Mbizi, 3e Loris la Congolaise. Obi kazaka Brazzavilloise. Oh
papa yo mon ango nem tabache na personne na la soit adresse ba Loris la congolaise na Brazza Loris la congolaise ma sœur à un hôpital pas na bango za na avenue du Char na Wenze vers ozo ke no moni côté nda kwa minduku avant ko manda kwa minduku ezikaka chez bango za wana soka otala nga ebi ke abi joie ebi pa biso asa Brazza tu ba bien que Loris la congolaise asa Brazza villoise ça va toquer donc baza misatu wana so grâce mbizi mutu aza na hôpital aza na koma yo sali vidéo bandole la kufi et puis mutu ango nani sœur na yo ya ngambu ya Brazzaville soka zaga ta Congo na biso tonga to mona mutema mabe na yo olingo bomela biso mutu mais ozio tedei national na Brazzaville parce que Loris la congolaise a sala combo ba pire petit a we ranson ya wengi musique maison mère siko aza na koma c'est na soza malade yo bandi ko sala et puis vidéo ngo salité ba tebele ba ko kotala ngote miyoyi maya misu ozolela en désordre mutu akufite akufagite Loris la congolaise akufite azana comment bazobela il y a que ça la vidéo akufi siko pourquoi mais bino YouTube créa ba base te biso YouTube to créa ba base mais na ko comprendre grâce mise à comme na problème mutu yango moni pe chaîne inekita et beta shit libre lelo o sena tuno question géri to ke na souke émission peut-être aux a parmi ba dernière question là siko émission sili malheureusement to solo na aussi sa question voilà c'est ça lelo so babotangi la biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur o ba samsa malam pour na 2020 oyo bandi ti lelo to na mars le 19 mars autant net banani na comprendre que ça muta grâce mbizo katinga makama grâce mbizo nokia bon conseil car avant de répondre aux questions na grâce mbizo lo bana monde entier Loris la congolaise a koufité azana comment bazo soigner ye bandeko bolinga kaye bobonde la bosambela bolanda grâce mbizo te vertige ba journaliste ba longo na chaîne na ye baleka e basala chaîne Tracy Mbelenga pro na Glody de Suka baleka na succès parce que ba uta pa na ye lelo chaîne nemo ketikala ka ye moko ka mutasala la vidéo na chaîne ni akozwa journaliste ero wapi akozwa mutu ero wapi azwa journaliste na mboka na bango na Brazza diyoke oke bimisa maya misu na miyo ebele bongo oh et puis azolela ya na ngana linga kayo mingi mutu akufite oui bilom suso to sala mpeto za pena moi respect ba to balanda obi ke asale loko o ba ke kosa na kufe ba o balinga parce que obi ke muto ya leli wana obi ka muna pena ke ya linga rae te nga pena sona zaki Loris la congolaise lokwa biso mbaeto wana poto na ngana porter plainte obi vidéo on est tamboli na combien de pages Facebook na ça les publicité comme na eva asale les publicité ya kokufa obi loko Bercy mona longwa pa wase quoi pour kosa ka kufa ka tu suma mbu yo changer là kana rappeler to za bata archive olobo changer ah biso to za bata archive o meminga na archive na tuno mamo le loko ta la ken piana na bango na bango ba collègue bango na bango pe ba patron France Temai lelo bazo kalante ba comme na niveau lo ba France Temai lobi ba o ba kota ki concert a fali ba na succès bango ba tkala libanda France Temai Papi Mboma na ti lokole bango ne bazali na succès on mo bazaki pe menacé ba tutu ba côté concert ba zakari ba baswe ba ken pe ba na succès te lelo ba comme ko na niveau lo ba na TV ba bloka bo pona yo en tant que éducateur ya masse et chroniqueur lo la bango ko lo banina ba rankino ba banina YouTube botama congolais o kelengi botama yo kelengi te nga pena na mona botama congolais o kelengi o biso ba ngba sa kisimo yo longola stress faut ba yo zongo na Congo Wani. Pour Congo, ils ont la makambu moko na émission. Telle discussion, est-ce que c'est important? Bateau ba kota na kata Bercy, na ba batikala gi libanda. Donc comme le roi 2 millions ba pesa ka artiste awa. Ba mise ba kanya ba biso ka ba to beta Bercy muto to kozwango. OK, ba bossa ni ke coiffeur pas artiste. Donc au moins on ba biloko ngo. Osoma ba biloko c'est pas important. Franck Stéma ya patron ya chaîne na ye, Ken Penaza patron ya chaîne na ye, ba nati le collé ba ça ba responsable. Est-ce que biloko on a pena air au peuple congolais ça pour ça non? Et nous avons vu Glo Online, ils disent que bon désabonner na chaîne ya France Témoin, bon s'abonner na film ou na film. Wana Glo Online mutalo bien. Yo tali image na film na film. Na ngolobi bon point. Tali image na film. Nga bana bana internet lelo neva soki 8 ans. Na longo na combien de chaînes? Est-ce que ça na les gars na TV bon désabonner kuna boyao? C'est pas normal. Mais Karine peut Karine. Les abato baza sans cœur. Tango sala ki kuna e foutela ki opé mwandaku et pesomela ki opé moi mai respect quand même. Franck Stemai ngalo bakaza parmi bato yo ba bisanga géri vas-y percé musalo ko sil mon côté li te yango na côté li te Franck Stemai outi na tevakin ouais bato musuba e baka indusa te outi na tevakin asa jeune moi so la bien Gloro lang asa petit nanga pena ya bandal ayebi ninga benga grand frère nanga
so ba biloko wana ezosala mabongo lobby bato bakoseka Gloire Olangi parce que non ça la pas France Temai to sa famille biloko wana faut longwa. Tu peux dire quoi à Gloire Olangi, à France Temai et à Ken Piana? Surtout Ken Pena kutu mutu nanga dedans. Ken Pena mutu nanga est-ce que Ken Pena Ken yoko sala makambo wana nga atalaka ba nombre de vues na chaîne non atalaka ba nombre d'abonnés na chaîne na yo oza patron mais botika ba biloko wana bosala wana ba discussion bongo poni yo côté na kati sko na lobby afali mais bino nyonso tout e ba nepe boni nga pe na condamner pas afali na condamner pe pas afali atika pe ba misu libanda ndeli obenyi belo wa Gloire te fona benga na pas afali poiso porter pe na ta afali na charge ya musique mboko ezala maboko afali bilo on ngo douter nango Kofia Zaweraza Shibazali on ngo lobisanga Shibazali on ngo lobisanga na émission Loba oza babate Loba loba pour la Congo te fallait za na minute so za na ngomba fort ba vie na biso basi ba sali ba pouvoir nyonso bazo sala kaka mais ba pouvoir nyonso mais maintenant c'est fali poupa maintenant c'est bandal okita ba bandal na simananga na mokongo nanga ezo soutenir ngai na okweya te. Vous comprenez? Donc, batika biloko na pas fallo tika ba misu libanda ndengeni. Moi je ne pense pas que tika ba misu libanda. Eza na ngaka moi ba chukia ba ndeko ko beta na ka koluka pe ba beza ngo ba internet ango. Donc peut-être ba lo ba bongo. Mais on nga na yebi ba ngono so ba kotaki na salle. Merci. Ndio na biso ko to reste kazali akendaki. Combattant banda idéologie ba combattant ko leka ba to ebele lo ba koma oganga. Azalaki kuna. Yango ne pile faille. Te akoma pile faille te ba no boke depuis kalat. Oh, yo kasi ko sala combattant ça ennemi bato. Na ba combattre be to sola ba on a poto. Et puis na esa bango peke moni kombo sala yango lisute kombe chanza meto solo la kaka on va tomber Nigeria to solo lipi vous comprenez Rex kaza di mobuto ba combattre tout. Merci beaucoup ba nyama tu wana na Joana bumunena ko kangala sasa pa tutewa nani Joana ero no tanga coronavirus. Merci beaucoup la big ya lo banega raboye to comme la souka émission peut-être un message ou après ça na poser question anate au la caméra marqué so pe sa message et ba dédicace na yo so po linga na numéro contact po bino vraiment banga après ça ba yo le ka numéro contact comment mutu so banga pe sa numéro contact na émission c'est kaza yuma nga pe sa rappela numéro contact ko lingo finga nga pe na yaka na privé plus 243 90 36 30 165 plus 243 90 36 30 165. Donc au Kozwanga directement au Finganga mais keba ma finga sika 2020 c'est ça pas na ngamogo ba pe na mona papa biso na mama biso na tika to Finganga litoyi na yo kaka yo ba te bele ba meka bongo bazonga pe na bango moko donc bande ko na ba rédiquer bande ko na ba congolais to za na bolingo to lingana na pesi ba famille nyonso ona ya mindele na ya batu mwindu o ba perdre bande ko na ba coronavirus en tout cas tozo compatir na bino ba chinois surtout en Espagne OK bomi ba te belé na Italie mais na Congo to bona biso coronavirus nous a bande côté what ça va payer autant na pays na Londres na za na famille Camien de Dolly Camien de Mondele Camien de Karim Camien de bengi bango déjà tout ça na Londres na suna moni Rachel Mungenga la noblesse moi moi so Italien dia fula mota konité na bumwana donc très calme solara bien. Brinette Maloula depuis les États-Unis, Andy Maloula et puis sponsor officiel à Bigérie Cometox. Tia comme on a liboso émission na yo Brigitte Savané, moi si ya Savané de pitch, alingaka ba benga ye moi sa star sa star. Et puis Misemi Sengandoli ndoya batu ya Darcy Misenga mwana ya leki nanga Darling Love la kanona. Donc au moni pour nous ceux qui s'appellent na lobabo grâce Mbizi zonga mutu. Chaîne na yo ekufi Likolo ba délire à Bouzoba. Baninga ba commencer la moi sport, moi Dieu merci. Tolobeli moi politique, moi sport, moi musique, moi ni to toucher. Mais yo hotel maana kaka, nga kutu entela lalanga na H-boy. Biloko comment kota na chaîne no yango wa. Chaîne perda sens nango or question total pe bien parce que biso ba tozaka ba opposante. Obimisa pe ba to belé na chaîne no, ba zo pe ba makambu. Basala pe musala malonga kuna. Mais chaîne quoi le lopo ni délire leki grâce. On a besoin de recruter au kuna. Recruter un héros na Zaire Gazi Mbizi a recruter un héros te yeko na minute ba journaliste ba ate kanga na journaliste Gazi Mbizi na minute na Congo ndenge zaki liboso otanga bo Glody de Asuka Tresimbelenga otaki pe ba ser na biso mo pa ndosala na bosani komone Gloire Olangi pa utakuna aleka pe kuna osomon mais lelo Gazi Mbizi a perdu contrôle doit perdre contrôle sur l'équipe na ebité soto bengo na ni Dragon
Tango quand même azana 15 supporters. So belo na sepele pa nos ani. Ou reconnaître peneza qui source bimisa ba tebe po bato nyonso otanga na lelo ba leader ya monde YouTube. Mais oui, mais ce qu'on y a tikala nani. Po azaki maele te. Olobi? Po azaki maele te. Vous comprenez? Abimisa ba leader, mais po azaki maele te. So azaki maele, mais si les là so connaît wana. Yo te bana mingo bimisa ne ba kenda se ko maele te. Balobi likambo okende te. Balobi likambo ya o garder statut na yo. On m'a dit Kofi Olomide abimisa fali poupa. Mais so tali lelo ba nzemba Kofi zo beta. Nzemba Kofi le ka inaperçu to to bina élégance kala mingi ta. Mais ce que so ko bimisi mwana mo boyo mo nanu tina kwani. Nga siko bana nga tuna bimisa. So ko tali so atangi ka kombo na muto aye lelo na muto aye lobby ba gérer comme tox de 7 mobala litutu et puis ya mbuma na zone moto na drapeau. Naza toujours. Mais est-ce que ba grâce mbizite? Jéri muto la drapeau les loza congolais na chuté na la question na so na tuno te ba na zaina gérité concert ya président héritier watana belolo et commis annulé ba premièrement ba arrêté ngona nous pona ba voyage ba maladie o loba nini o monte et commis pe sangwa maladie o yo lobi na ne comité na mboka na biso o monte et commis ko luka ko casser moi ba programme ya ba congolais na niveau ya libanda. Eh papa, programme congolais. Programme écoute bandi ko kasame banana Chine ti na France. Na mboko evanisa ba état des droits. On m'a dit congolais problème monsieur Zaganine. Ah batika biso to sala ngabu na osepela ba congolais bongo bima na yo ezwa yo kufa to lela yo. Mais qu'est-ce nzoro ebi ke qu'est-ce nzoro na leli mabe nenga ke lelo bona mona vidéo na yo nzora nenga pe na mona vidéo na ke fait pena kuna un mois lisusu ah na regretter mabe ke nenga ka kende. Non concert héritier za reporter nga pe na mona kiango alinga beta na Istanbul. Alinga beta na Istanbul concert eza reporter mais to ebi ke ya fali pour papier stade ebi. Tu vois les awa. Kasi awa pesa reporter. Tu vois te à avril MCK lelo te. Kasi même avril na pe ba bi un mois. Bah si ma bête on peut déjà reporter. Donc est-ce que micro ba concert reporter ma casse ba match reporter ba concert reporter sauf que systématique reporter te. Nini? Systématique. Donc héritier Watanabe en tout cas courage pe la ba musicien na yo. J'espère que concert wana et ko beta ma na ngoka rekoleka nango bien mais ce qui ba boy to bima ezateke ba casser biso parce que ba okeno kuta na likama bande ko na sokutu ba na force ba déclarer ba ya na bango awa ba ya ko vana bango atane biso to tambwa na biso to lena biso ba dendo balabala mais na force o bikoleka dendo ba e kanyono munoko donc ba vanda ba respecter yo biso to bangaka kasi moni tala ba isa bino ke Afrique eza mabela ba koko ya fumu kimbangu kimpa vita biso ba boke France okende France boko kokende France c'est lelo heureux. Non, merci beaucoup. Nazari la chérie compétence pour Gabi. Lelo a l'ingoti gagné na Congo OK France merci à toi mon vieux Kisinzora Vebika ça nga beta obike mbadi mbadi na tongo ke die kora bien te nazari na programme na tourner lelo ebsinga kora bien te to sala ngo semaine to ko ta tourner ça nga bien te na bike nzamba osunga yo merci à toi merci à Odile Manzaka moi Sinzambe c'est bon la machine papi kakol 9 yang na bike nzembo zo beta déjà docteur docteur Teddy Louviki na kati ya Belgique wana maman Gisèle Louviki et ça ngara bien na considération papa Guy Janon na kati ya Paris ngana to sabe ngra mutache biso poudre pena malheureusement mission est cité obenga mtenga c'est bon ngra ça ko finga mais obaki mabanga ko bima ba ngra mbote na Mariam Biselenge parmi basa kitoko na bandal yé pas za na bandal obanga mwasi ça libanga na Mariam Biselenge mwasi nanga silsa te Mariam Biselenge mwasi nanga mwana ya vie nanga collègue nanga to joani moko na groupe ya Sami Mokili ve nanga lelo za ba kota baba Kongo kuna ve Riki Biselenge na bala pe mwana na yo na zui pe mwana na yo bala on peut ça balise maman linga bali makona TV au ça bien so ba boya yo boye c'est pas c'est belé faut comprendre papa ce qui sera le bara au bino le bara ya solo merci à toi à Edith Boutou na bi que Gloria Muniampala na kati États-Unis d'Amérique Clarisse Matombe Samokondi moi ça maître Yannick Wid na kati États-Unis d'Amérique ingénieur Aimé Louviki mauvais Eric Matumona na kati à Londres wana Gilles Sako na kati à Paris Gilles Sako toujours tu as un système idéologie mais là qu'on a bien mikolo moi agence na pemi moi muké et moi on va bêter puis bon ba 5 € ba peso na pe bombe
belanga $3000 wana to kabla 1500 pour yo kabola la batou. Merci na bino bo s'abonner ebele. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Marquis et sans oublier un peu yo garçon Silmo azana sima caméra together.